Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Yeah. Dekunaga na zako ebiso. Okiranga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete bazwa mindinga na bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto, esigelaki nzambe mobimba akufa po na masumu ya bato. Yesu kokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Nazana tina na miso mokonji. Pamba te nzambe oyo kokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Okiranga na elilingi pe na bokokani bwa yo Yesu. Po ete nalumba solo ya bonzambe bwa yo penepene na bato. Osalanga mwinda po ete nangengisa bomoi pe mitema mitungisami na pasi. Lokola Mungu aibatelaka musuni na kopola. Osalanga Mungu po ete bazwa mindinga na bapola te. Na yango lokola lisumu ekangaki bomoi bwa moto, esigelaki nzambe mobimba akufa po na masumu ya bato. Yesu kokanisi lobiko ya bomoi bwa ngai na talo ya bomoi bwa yo Yesu Kristo. Je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ. Okokanisi bomoi bwa bunzambe bwa yo na lobiko bwa ngai Yesu. Nazana tina na miso mokonji. Pamba te nzambe oyo kokanisi bomoi bwa yo na lobiko bwa ngai. Tiko tombwama. Oh Yesu, okotisa biso na lisange ya babulami. Na kati ya pwele na nzambe tata Yesu. Okangola biso na bukasi ya molili yo mema biso na mapeka na inde kino na ndako ya nzambe tata Yesu Kristo. Alleluia. Tozokota na esengo pamba te okomisi biso bamusangoli na ndako na yo. Na nzela makila na yo nde tozwa bokoti ya pete na ndako ya nzambe tata Yesu. Na nzela sika pe ya bomoi oyo Yesu ofongola pona biso. Alleluia. Okwisa efelo ibande kopimela biso bojali ya nzambe tata. Yo nde nganga nzambe monene otiama na ndako ya tata. Oh, tika topusana na motema ebulisami liboso na yo mokonji. Nakondima Yesu pe na makanisi epetwama na makambo mabe. Yesu, alleluia. Baebaso bayekamelaka yo Yesu, bakutaka na mitema na bango banzela si ebongisami. Yo nde efelo asolo esengeli na biso toyekamela. Yo nde moninga malamu oyo asengeli tozala na ye. Yesu, obombaka basekele na biso ata o mokili ozoluka koyeba na makasi ozobomba. Yesu, yo nde ozosopa bolingo pe kima na mitema bayengebele. Tika babulami batonda na esengo pamba te yo nde esengo ya basantu. Tika tosanjola yo Yesu. Tika topesa lokumu mwenge bene. Alleluia. Osepela kosala ngai ngumba oyo elonama likolo na ngomba ya Yesu po ete nabomba mate. Yesu ozali lipa na bomoi oyo elongolaka nzala lisumu na bomoi ya basantu.
osalanga po ete nakonza mpe kopesa kombo na biloko yo okela mpe ate eloko moko te boya kombo na kopesa yango moyenge benye. Oh, soki mbuma ezokufa na se ya mabele po ete ebota, bilaka na yo eza na ntina te ya kokufa na bomoi bwa ngai po ete ebota. Pamba te okokisaka bilaka bwa yo na bomoi bwa ngai ata osi na bosana. Otika bambume yo na malasi ya talo yambo aliwa na yo Yesu po ete bebakwa na malasi na nsima lisekwa bakuta bilamba ya pamba na lilita po malasi etikala bango na maboko. Mesdames, Messieurs, chers internautes et vous qui nous suivez partout à travers le monde, bonjour et heureux de vous savoir vraiment très nombreux en train de suivre cette belle émission. On est là donc à Eupen, avenue Kassai numéro 7, donc à Eupen. On est venu visiter ces orphelins de l'orphelinat, les cris des orphelins. Et c'est ici que nous sommes venus avec l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, l'artiste comédien du groupe Les Bons Samaritains. Et dans le cadre toujours de visiter les orphelins, de visiter les veuves, et dans le cadre de faire ces beaux gestes, on est venu avec lui, nous lui accompagnons aujourd'hui. Il est à mes côtés, je pense qu'il va venir, mais je crois que Bomoni Bisika Touza, toi, Moussika Naipen, na moi c'est. Bozomuna so hotel na ngambu no mune rojo mo mnene izwa déjà koto et ça bande ko balanda émission lokola dernièrement toyaka ana Ariashu luye aya ko sala geste moko ya bolingo awa geste moko ya kolakisa bana affection kolakisa bana ki baza utile bien ki baza ba orphelin peut-être azangi papa azangi maman ba parents ba kufa az orphelin mais azana droit ya vie azana droit ya ko sepela ya ko zala pena esengo yango tobito ya ko visiter bango na monde déjà érosion boso na bango na habité déjà parcelle bazali awa ya menacé na érosion et cependant je vais faire appel à l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, juste pour l'introduire. Pasteur Kossi, s'il vous plaît, n'introduire Yokaka. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Ndeko Rabi Mafinga. L'autre, il y a un orphelinat, créer des enfants, créer des orphelins. Awana Ipen, moi Kati, n'évitez ni Mimi Bisso. Merci beaucoup Ndeko Rabi Mafinga, on a Rabi de tout le temps. Nzambe Nengasan Nzambe asala apeka na kibonzambe na yekola sama na mukanda na Jacques chapitre 1er verset 27 esikabi la religion pire et sans tâche consiste à visiter les orphelins des veuves par les afflictions. Religion pire et sans tâche devant de notre Père. Donc cela veut dire que les religions ils a pire ils a sans tâche ils ont visité les orphelins ils a pire ils a battage ils a barrite. Moko ba mama atalaki ndeko Ariashu na pesi mbote sikazali Ariashu njamba pambole sikazali ayaka na awa na orphelinat le cri des orphelins ayaka wa lambi baliena bana bona boy bon moko ba mama monaki sima pe atalaki mona mwa muke ba memaki tango tali sima condition zaki bien tabi non po na ngai na sepina sala na pe bosomba sima po na basala pavement pour que bana bazamba condition malamu nde atina kibiso to sombi sima to bengi papa Ronza na orphelinat awande ba ki opesa biso devi to sombi sima nous omona okota ngwana sombi sima nde to kopesa siko sima na bambongo bakosa pona sima pour que basala musala nyonso donc c'est ça donc motif sombi sima et senga susu mo main d'œuvre et senga susu mo zielo. Bon, bon, bablo kwana nyonso oye sengi basela musala ba mezi nyonso tozana déjà. Donc nzamba sungaki tozoki déjà des vies avant to ya awa et to kel papa ya des vies ndenge tozulaki yango. Donc c'est ça. Voilà, on a profité pena pesa maman Ariashu luye mbote bisika zali na moni le super papa. Hein, monsieur Mike Lema. Ouais, na ozonanga yo air moko et c'est bien mais la maman est important tant comme on a non, azana Autriche souvent bateau nyonso nzamba lexaka na ntela biso pour que tout ça ba geste dans monde to misango sala balingala monto batanga bakomoda bango. Nzamba likoni mteyebi mamango mais azana mboko Autriche. Azana mboko Autriche ne mtetinda ngimbongo pour na to somba biso zai to yeka batinda mika ya pamba par rapport ya mission nzamba pesi biso ndenge to misango sala chaque fois na ba
ba acte tout ça rapona ko soutenir bato basana bapasi ndenge komoma na Bible aussi ça. Nga pe côté nanga ndeko mama moko ye na kotanga nanga ya weli. Aza na Suisse abakite rabi na tinda pe quelque chose au pesa na bana tombeke to yenzela moko to pesi basima o ndenge boyi na ngonga pe na pesi parwana et ça bien on a lobaka bandeko ba olanda biso to saka boyete po bolobaka so bo pesi ka 10 fois faut bo filmer to saka on pour que yum to mona biso wana poso sunga ba orphelin sunga ba veuve o sunga na ebite nani. Donc quand bandeko mo bato tina miso babite rabi bandeko mo na Londres ba sangise miso babi rabi pesa moi si à veuve Rossi na ozomona papa ceux qui te tient en une image te bon mutango ta na onde pour mutango ta la pole ba oh le bagi wana fo amona so image ta ta onde so ariashu ba mona ki na image te est-ce que nga sa geste c'est ngo simba te monte que to sala bongo poto za lipamboli pe pona bato mususu donc c'est ça bandeko botala rabiso bandeko bo comment so commentaire mususu isunga rapidement te mais to message non déjà bo comment na bino ceux qui to sala bo ezate pona to l'ex abatu ke biso ndem to pesi to biso to sali boy non eza moyen moko za ko interpeller biso ko sala appel lokola baninga to comme ko sa appel lokola biso donc to sali boy ceux qui chikoyo madame Ariasho le kaki ate soka le kaki ate to ngato ya pété to ngato baneni ke na ipen bazana bezo mo songolo pakala donc c'est ça donc on a ndenge mo ya bien ezaka pona ko sunga ndenge yo monyo ko sunga pe na mukana na proverbe chapitre 11 verset 25 partie Bible celui qui arrose il sera arrosé donc ce que ça quoi arroser aux appels ce que quoi arroser bilanga ba so ça ba geste abo nzambe pas quoi arroser vina yo à quoi arroser pe bilanga no à quoi arroser pe oza musala na yo donc c'est ça. C'est bon, merci beaucoup pour maman royale qui n'a les et né na bête aux awa na orphelin crée des orphelins bisika to go visiter ba orphelin à lelo et ba fandi guna je crois to kenega to solamba mona bandeko et ba o baza ba responsable ya orphelinat oyo moni koto bana bazali quelques enfants sont là et nanga mokoto nde ba responsable ba fandi na solamba bango kamba moko et je vais aller du côté à papa Aaron. Papa Aaron, bonjour. Bonjour. C'est vous donc les responsables de cet orphelinat? Oui, c'est bien moi. Mais Papa Aaron, il y a nos bana boni a. Bana bazalaki 27, mi bale babakisami ba komi 29. 29 enfants. Ba âge ils ont varié. To bandi na bébé à 6 mois. Bon, ti muyana bango oyo aza na 21 ans. Auti ko passer L1 na niveau ya IPEN. C'est la nutrition. Ok. À passer L1, Azara orphelin? Oui, Azara orpheline. Azara moi aussi. Ah, il est déjà 18 ans, beaucoup libéré. Bon, le quoi la zotanga habitude naé bon faut essayer ça et puis azo musala. Non, mobali wa robala et puis moi si beaucoup tigé pe boité. Moi na peso ka koli na ndaku. So ina na zu musala te. So ina na zu place a okenete. Yo papa ko benga na yete ke no kendeka ka no. Papa rondenge bosa ka mbo calcula nini. Bana oyo soit to bazanti bana bino ke lobi oyo mwasi ko bala to zu musala akwana ko soutenir orphelinat to anda ko soutenir bino ba responsable. Mais bata bana na biso bata neti te mais bata bana biso. Bata bana biso donc so moni to vandi boye bata bana. Donc parce que ceux bazangi il faut se soucier pour na bango oye ba eloko nini na ko sala po bango pe ba vivre. Donc je pense que baza batute ke oto zo mona bango ke ka baza kandengo na non baza bana il faut na souci ndenge papa ozaka na souci ya bana na yo boti faut taper na souci ya bana oyo parce que érosion ils ont menacé n'habité et ils a juste na début na parcelle na bino awa apparemment kalate ekoko mape na ndako n'habité bo sali ndeni pona ko protéger yango ke koma kotote. Bon érosion soko moni to sali ba misala eza na sekuna to lona ba fleur ba bambou ba nini ba biloko ebele mais bazo boka pe ba imondis kande bozo mona wana mais jusque là vraiment eza na assurance te donc la place moko soki mbole bandi tozana bana ebelawa eri moza mal à l'aise bon toujours semble ka nzambe asunga biso ke soki bato bamonani batie maboko bapesi biso mwa ba possibilité toko luka moya ko déménager bana parce que eza place moko eza vraiment assurante
soko tali oyo zomona na oyo nyonso eza lupango eza balabala te. Une grande partie ozomona érosion oyo. Ici il y a lupango ndambo te ile katikati. Katikati ya lupango po balabala yango na kuna kote ozomona bambo wana na likolo nde balabala eleka kuna. Yango ekenda ti restauration. Donc o nyonso ozomona lupango eza clôturé. Na beton ya makasi ekenda tout ekenda. Donc eza suko on se eza bino to boba locataire. To kitpaka mapango nyonso mibale toza ba locataire. Ezala o marqué to umeli parce que to sala to kokisa 9 ans. Mais bato musu ba yebaka keza ya biso mais eza esika parce que orphelin ko la place ba porte belete. Soko landi na mibeko orphelin za na place nango moko. Moni nde bana bazabu. Soki boza ba porte belé. Moni ke bana ba osaka na malamu te, boza toujours na ba problème na ba voisin. Depuis na yaki na luka robinet na omona te robinet à côté ni. Bon, tu es leki awa. Mais mai to aurais pas ba voisin. Les voisins na biso oyo, ozomona za pe ancien ambassadeur ya Mobutu. Ye pe porte na ya lupango ekenda tobola awa kandi ozomona wana. Atobola ko tobola abimila. Système ka bon voisinage. Oui. Nous toka mai pana bango ba mbe bache mo porte na lupango. Awa en plus tio o ezalaki na balabala. Lokola érosion yaki nde baye ko senga batio tio na kati ya lupango awa. Bon lokola biso moko tuza awa. Donc ozomona même banzita ba nini ba manga o ezalaki ebele mususu ngwana. Ma place wana na kataki yango. Vu que érosion ekomi na tali so nzita manga evandi ko kweza so ba mai ko benda so érosion mambango. Et vous risquez de commander moi il moko boy. Mais toi na kati mboka mais beaucoup na il koto libulu bino na katikati. Ya on a kataki pour que e calmer non. Mais en attendant to luka ba possibilité. Moni na moni d'inviter toilette qui koso na bingo komoni oza nsima kuna eza na condition hygiénique bien te surtout pour na bana. Bon toilette wana eza na condition penza malamu te. Na sens nini. Bon ngamoko nazala vraiment na moko keba pona bana. Bon du fait que ba possibilité est vraiment ma capacité. Donc moyen tout ça autrement exacté. Moyen et il fallait baza na toilette ya dalle. Oyo ke ata mwana ya muke akokenda koti lokola bana boya kokota na facilité nyonso. Okobanga te. Mais ba toilette wana ko risque que mwana koti wana yo kanisi kaza na toilette nzo ndetse dinda na libulu. Bon isa ba bilo moto sala kango eza kaka parce que ba moyen ezate mais eza vraiment assurante elo na kolo bangwana ya solo mituna ezebele kasi moyen na tuna mituna ngonyo so ezalite ndeko moko depuis Autriche. C'est une maman ne bien très bien to solo la gabengaka asa vraiment maman oyo akota na vision au peto zaka na yango à chaque fois asaka ba geste ya malamu à chaque fois à soutenir orphelin à travers des missions nabiso et atindi quelque ça qui a sima atindi pe moi misolomke nebite ya modena lobana olinga pasteur kosi asala remise nango est symboliquement nebite photo benga ça sima za kilo photo qui est place wana comme ça amona kende kuna toza taper na bana comme ça isa moi bien pasteur je crois to kieka kuna bien. Allons-y, bien, comprenez. On est là donc à l'orphelinat, les cris des orphelins à Upen, Nebi quartier quartier général Mayele. Ah, l'effet général Mayele. Azaki, général na phase, forces armées zaïroises. Comment appelle ministre, je pense. Chef d'état-major, voilà. Ah, parcelle n'est pas à Pembeni Awa. Voilà, les enfants entrent déjà. Mais quand on a moni, bazo fabriqué on peut nous approcher de voiture. Bana bazo mona lobi ba génie ya boni. Bien. Comment on a? Eli. Eli, yo bozo fele? Kastala goto Eli. Wana fabriqué ni? Ntuka. Ntuka. So fabriqué ni otekaka c'est la goni. Non, surtout ça canela. Ça canela. Mais net vous sommes d'abord sur mon compte. Sommes d'abord sur mon compte. L'obagati. À 2000. Voilà, comprenez, il n'arrive pas à parler. Il y a des véhicules là. Mais tout cas, il y a joué à Bana.
moni epo ke soma mutu caché tika na fabriquer nanga oyo na mapapa bosa wana mapapa la gome loba ni nani na mapapa tusane na balagom tusane na wamba mesiko bapine bochani mapapa Allah c'est bien bano bazo fabriquer ba jouer et ça moi bien Yaouli Yaouli je pense qu'il a filmé ça fait du bien. Il y a joué, c'est ça. Ceux qui bon, sont joués, ils étaient aussi là, ils ont fabriqué na yo, ça gagne pas qui toque l'essentiel. Muto ça gagne kak. Mais ok, to zongo, to go tasko na kati, le temps to koba na ban. Comme je vous disais, on est donc là, le pasteur va faire ses gestes et merci à la maman qui a envoyé cet argent pour ses enfants. Et bien voilà, pasteur. Merci beaucoup Papa Rabi. Nous tobaki so simé zali c'est qu'il faut zélo pezala, faut mettre voix pezala pona musale ko salama. Donc on a quatre wana, tout na zélo na mettre vrai na remettre pas ya Papa Aaron. Ndenge et pesa mena biso ningi sa ko sala musala pona biso yangwana za mbonga zeli pe mbonga nini nyos déjà to calculer ki yango nde to sala ndenge et pesa mena biso ndenge to misa ko sala tango nyos to tambolaka na ba geste d'amour to bengaka. Papa Aaron okolo bani bon vraiment ya liboso na remercier mingi Nzambe et apambola mama bisika zali apambola na leo na Autriche apambola be passer Kosi parce que toyebi que ba sala Nzambe ebele na Congo ba ça ma crédibilité mais exception ezanga te parmi des faux il y a aussi des vrais bato mususu bazo sala makambo ya koleka kutu bato toyebi baza ba renommé mais ocha bango kate ngai na sipla basala Nzambe ebele ya do to benga ya mine parce que basala Nzambe mine badate donc musala Nzambe munene oyo kazo banga Nzambe peta ni loko Nzambe mais ba oyo bazana ba bitonga o ba monike no ba bonga déjà na vie ebele to sibla bango to talisa bango vision oyo mais ba tia yango kate ayibisi bina so tinda dédication baso ya bokene bozelanga sanza oyo kosila te mais lelo to kene ba 6 ans ba 7 ans donc ayibite oyo ba misusu bazo soutenir bango ba football bazo soutenir bango ba biloko mususu ezanga na ngotina mais pendant qu'il y a des enfants qui souffrent mais ce que moni pasteur batindi eloko pona bana yemoko abengi nga lobike nazoya pe aye na équipe ndenge za boye ce n'est pas facile atiki ba occupation no mususu o peut-être ko kene pe azu moi 10 na ye ko sungaye mais c'est sacrifié et ce n'est pas donné à tout le monde bon bata boye vraiment il faut nzama pambola bango to yebi que na canal na ye ceux qui va partenaire ya église place ya zali bazolanda biso ceux qui vont soutenir papa oyo je pense que miet oyo wana et okoma pe et pas ya bana na biso awa donc ceux qui vont soutenir pasteur Kosi ya kozila kaka ya Autriche ya donc ceux qui bino bo pesi avant ya Autriche ya ko secourir lokola watu zalaki na mwana na hôpital bana ku ba otungisa trop mikolo changement ya climat tokoti elanga tozelaka te soutien uta na Autriche po ya po esunga mais passer Kosi za awa boko benga ye rapide dans moins de 2 heures akomele biso yango tozosenga vraiment bino bato boyebi ye bofrenkataka ye bosololaka na ye Nzambe apesa bino mwa ba possibilité boza na occasion kokutana biso te voilà l'occasion na facilité nyonso so bokutana passer Kosi soko pesi ye pesa ye pe confiance que eloko na pesi ye ekokomela bana wana akozana ba contact na biso azana souci ya bana oyo ye moko aza sur place nde bozolanda biso boye donc je pense que na ndenge na yebi pe na ndenge na comprendre akozwa mbongo oyo to eloko yoko pesa ete pona bana a détourner yango c'est que ekokoma acquis les droits yango Nzamba pambola ye pe équipe mobimba na yebi ke Nzamba kotombola susu makasi koleka vi ya musala o azosala Nzambe akotika ete akotombola pe na likolo pour que
na nzela na ye bana susu ba bénéficie susu koleka auto zulelo nazana isengo makasi parce que biso moto okokate totolo ba état de besoin c'est belé. Merci. Voilà, merci papa Aaron. Et ça peine à maman mon en Suisse. Je pasteur à couper sa vie. Maman mon en Suisse à Bengaki habiter Rabi nazana besoin de refaire on a ba melatati qui nous dit qu'il y a bon quelque chose ou on a et ça Je pense que c'est très du bien et sungara bana tanati n'évitez papa me pas en pandia lobinante je sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire. Na bengi mina kombo ya papa MK nazali secrétaire général ya orphelin. Vraiment na remercier bino mingi surtout pasteur n'équipe bino nyos boye nango ndenge pasteur le passage que j'avais préparé c'est Jacques 1er 27. Bible les a déclaré la religion pire et sans tasse consiste à celui qui visite les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. L'ombo sambe toujours le sambe ya sol. Ndenge pasteur bazo sambe là basali na nzambe bele batana ba mbongo na ndenge mais la Bible déclare la religion pire ou bazo sambe la penza ya sol ba yoko visiter ba orphelin na pasi na bango ba souffrance ndenge pasteur ayeboy. Donc aza non considérer que aza mo sambe ya sol parce que ceux qui tout tangi na kisasa bazo passer ya minene. Donc bon on a ko bazana ba mbongo na ba jeep tokota makamona mingi te l'essentiel ndeko comme ça oza pe na mbongo ebele aza na mutema wana te omoni mama sungi oyo eza na oka ya na mbongo ebele te ya na oka $30 bana ba melatati c'est-à-dire oyo amone na oyo ngwana voya ya na oka $30 ai bana ba melatati soki ozeli muto aza mbongo ebele bana ba ya kufa bazangi eloko kolia nzamba otika bango te ata 10 francs et monani l'essentiel ba melana moi pe bandana c'est moi totika moi 25 kilos loso akei voilà l'essentiel les que bana ya kombona Daniel osepeli olobani baba twatala merci ndama pamla banga basela bango ezang bana oyebile Yokima. Comment on a? William Mutangaka. Wana classe ni? Deuxième. Ta ndeko muta filmer ndo inaye. Yepe comme ne Willy. Yosko William pour moi mke, so pousser moi ndambo to commission Willy. Hein? O sepeli ndebe livre moi basima. C'est ça bana baze beleto lo sabon. Yo ngoloba yaka. Anga loba. Ah, comment on a? Dina. Dina. Obini. Abi merci nzamba pambola banga basa oezanga ki basuba continuer ka kosunga biso. Continuer. Ne nzamba pambola bino. C'est bon? Merci beaucoup. Je pense que Ongolo Baya Yaka. Yes, là aussi cassé la ramakasi. Oh, Kasia Olobati. Voilà, ça la soeur là ça aussi ça bango moi comédie wana, il ça la bien. Nena la na papa la de la fona ba papa nkosi na antenne a na sepi la ramakasi. Donc nzambi a pambula ba o nyonso baza kusunga ba orphelin. Po mbongo wana baza kubimisa, baza kubwaka te nzamba kupesa bango ebele. Ngana uti ki sense na yeka kapona sekisa bango. Mushara na sala ka awa yango. C'est grave so sekisa bino. Là c'est asa lon sigo. Bobe tele na maboko avant ban. Ton 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 merci merci yo kabana neva oseka ezali moi bientôt ko bimana biso pasteur merci beaucoup oda bana ba oseka na ba Ben voilà, on est pratiquement à la fin de notre reportage et je dis merci à papa Mike Lema. Merci super papa, merci à Didier Masukilom à la barbe blanche, merci papa Dominique Kiele, merci et pas à maman Royale na Suisse, merci et pas à Bandego Nyonso Angel Kinkela, joyeux anniversaire et panayo, merci l'homme de Dieu est là, pasteur Kosi, pasteur Tokum Nabson Souka, ça konde ni tango yaka ba orphelinat. Merci inspirant nga suma kambebele parce que ils ont une histoire makasi bomba mia.
tant toyaka boye nalelaka pe nasepelaka nalelaka pourquoi parce que bana o bazala bakanisa ete bazala orphelin un jour na ba âge bazala ngo surtout mais liweza naturel et ça me qui va comme orphelin bongo nasepelaka pourquoi parce que nzambe mo abi kazali papa ya orphelin lokola nzambe za papa na bango se kazana histoire na bana oyo alingaki mbala mususu to permettre ba parents na bonne volonté permissive nzambe ko sepela ba parents bazala te pour que ba mona te ke so to koma boye za pona ba parents na biso ba parents bazate mais un jour ba ko mbato na moni ndeko mo to 6e peda miso bazali université comme si na muta université bazawa komona nano mutema oyo papa rend asali ya kotangisa bande kotina université eza facilité et sengo na ngezali ke et sengo na ngezali na oyo nzamba osala alors ndeko rabi espoir ezali na mutazo vivre non bande ko oyo baleki na biso bana biso oyo bazana histoire pe lobi histoire ne ko ganga na mukili donc c'est ça. OK. Quelques dédicaces hein? Merci nzamba pa mola batunya so bota la biso ndi to baka chaque fois que okoki ko contribuer na balongi misato na ko sambela pona biso na ko partager mission oyo to na ko tinaka pe muso pona ko sunga eza ba contribution na yo ko sala okoki ko tala mission oyo partager on pa bande ko mususu okoki ko sambela pe pour l'équipe oyo ya to sala ba geste d'amour ndeko rabi pe ngai pe bande ko so sala na bango pe moment o ba soutenaka pe okoki pe ko tinda contribution to quelque chose pour na ko faire face na ba besoin to comme na période de langa to kotina pe bana ba tricot et sala malamu mingi et osunga pe malamu mingi pe na moni ke na kati orphelinat kuna ba sans problème ba musi okoki kotinda pe ba musi okoki kotinda pe mbongo ekomi to singa ba musi e ko sunga pe malamu mingi nzamba pambola na partie Belgique ndeko Christelle la servante de l'Éternel Christelle qui ndako nzamba pambola Christelle na kati la Belgique kuna nzamba pambola mama Sylvie Matondo mama na Nathan Gloria Gloire mama na mama na Naomi nzamba pambola makasi. Merci beaucoup. Nzamba pambola mama Isabelle, mama Isa, nzamba pambola yo, nzamba pambola mama Royal qui na lele, nzamba pambola Angel Kinkela au anniversaire neza lelo, nzamba pambola Wilson Bilili, umoni na simanange érosion oyo yango. Donc sali mo érosion ya munene eza de amulai et namoni quelques mots eza wana de nese namoni pe kikoso ya ba orphelin donc bon ya oloba mingi ezate je pense que bilili et lobby o akosala geste boine na loba kamboite le pas et osala geste pe malambu ekosunga ba orphelin ata awate ata ba orphelin misusu eza malamu mingi nzambe ako pambola biso. Merci pa ya Dominique Kele, merci et pa ya Samito Mukubwa, merci super papa ndenge ba ko benge mikolo super papa hein papa Lema Mike Lema, merci pa na yo, merci mame Milinzemba Motema tous pepele ambetolo mama Likelemba, merci fiston Bastien de FB International, agence à suivre dit agence à suivre pour na transfert na biso monnaie FB International. Vraiment merci na bino tout Bogo Sanderson en montage, Aria Choulouye et merci Panayo, merci papa Lema hein? Mike Lema super papa, Wilson Bilili, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci, ciao. Ah ouais, Kakebeti, c'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Descendant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et Zolandama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi. Yeah. Tekuna Ghana, Zaku, Ebiso.